Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Davina apwa ya ba Davina mwasi nzambe mwasi moko kitoko pas possible et surtout une française perdue en heure de ces mwasi moko ya ba français moko na niveau moko terrible mungala moko ya tongo makasi mwasi moko forme mwasi moko taille mwasi moko penza a garda taille na ye pas possible ebele ya batulelo bakotisa choko bakotisa hydroquinone na banzoto na bango mais Davina aboya na ye hydroquinone alobi te nga naza muto ya mwindu na ko garder toujours teinture nanga na système moko ya kitoko makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Davina apwa ya ba Davina. Nini ekomeli Davina après kolakisa zemi na ye bande konanga. Ebele ya batuto landa émission oyo Davina apwa asala epai ya Ingrid Kabongo, à qui d'ailleurs nous saluons en passant, ye penza atiaka ba comédien na biso à l'aise moko pas possible. Biso nyonso tolandaki. Après kolandaka émission wana mutu nyonso tuna ba oyo ba yeba kiteke Davina zaki na zemi mutu nyonso to ayaki ko comprendre que non Davina azalaki na zemi. Sikoyo nini e komeli Davina na biso? Moto na biso ya famille Bota taotolo babongo famille Bota wana tomoni ye moko Poutine de l'écriture yeso ki akomi akomaka kitoko soki balobi ke mama lambi alamba kaka wana Belvi kandi ya ba Belvi mwasi nzambe motema pembe maboko pembe makambo ya Belvi kandi nyonso ezalaka nango kaka pembe wana topesi pe bambote na biso na ye moko Mams Sila Bisalu Pomba Sene ye pe en tout cas amikoti saka soki akoti ye pe soki alambi alamba kaka kitoko o wapi topesi bambote na ye moko Dinana la douce ya badinana et pourquoi pas Ursilo Pechanga. En tout cas bandeko nanga avant tokota na mwa makambo na biso alelo na osenga nanu na batu onyo sotu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ba conseil, chaîne ya ba histoire moko incroyable, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez en tout cas la famille. Et kosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga bozwa nanu bakiti surtout ba apwa love ba onyonso ba lela Davina ba onyonso ba sepelaka na ndenge Davina ajuaka en tout cas na osenga na biso ndabino bozwa bakiti na bino bovanda botia mwa mai pembeni botia mwa jus na bino pembeni mwa sucré ezanga nango te mwa eloko ya kolia mwa eloko ya kotia penza kandenge zalaka na munoko ozokuliaka ozolandaka ozomelaka esalaka kitoko wapi kote mosusu pe olanda na yo suka kobosana te kotia j'aime na yo kotia commentaire na yo pe kosala partage ata na 3 personnes kaka ekosunga mingi makasi.
Bandeko nanga avant tokota na makambo na biso kandenge ezalaka mwa information ya muke tolingaki to pesa bino na minito yo Ursule Peshanga azokendo jouer na série moko ya munene ya Côte d'Ivoire pona batu o bayeba kite donc kala mingi te bomona Ursule Peshanga na série moko ya kitoko pe ya munene na Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, Daniela Bongongo oyo a joué mingi na Shekoko. Ba o balanda penza Shekoko ba yebi Daniela Bongongo na minito yo a décidé na ye kokata ba makambo ya théâtre alingi na ye a poursuivre ba étude na ye na Canada. Donc alingi penza poursuivre ba étude na ye akata nanu ba makambo ya théâtre siko ba étude na ye en tout cas pona ba étude na ye eza pona mingi sur la production nde ba étude na ye yango ya muke kaka tolingaki to pesa ba information kaka ndenge communauté na biso ya bato ya maboke ezo kendaka. Sikoto kota na makambo na biso ya Davina bandeko nanga bino nyonso tolandaki biso nyonso tolandaki émission ya Ingrid tolandaki biso nyonso. C'est vrai tout ce temps Davina azaki na zemi. Avant ta kutu a voyager, moi voyage na ya muke ba vacances a kendaki, Davina déjà komona na ba film mosusu pona ba oyo déjà batalaka. Eza na ba mama ba découvrira soki mutu aza na zemi ya 2 mois, zemi ya 2 semaines ako détecter ke mutu oyo aza na zemi. Déjà ba rumeur e bandaki ko sala nini ko tambola keno Davina aza na zemi. Davina aza na zemi na film moko ezalaki titre yango nini na bosani mwa muke mais bazalaki bango na mama Esther na tante mama Karine Mpala bango bazalaki bana ya papa papa na biso na papa oya mokolo papa akufaki sikoyo atikaki normalement moto il fallait à diriger église wana il fallait ezalande papa Tirbo mais bango bakotaki parce que bazaki na posa tellement lokoso mbongo na succès wana yango baboyaki déjà na film wana Davina apwa na kotala boye batu o bazaki déjà na miso balobaki keno Davina déjà azana zemi. Bon biso toyaka wate pona koya ko saboter batu to ko sambwisa batu te toyebaki na biso depuis kala mais comme ye moko permettra ki biso te to sala ba émission yango biso pe toyaki ko sala ba émission te sikoyo na minito yo ye moko en tout cas na ba émission na yo basali na Ingrid et sala kike mutu nyonso tout ayaki ko découvrir que non Davina apwa azalaki na zemi. Sikoyo ya kokamwa na communauté na biso bandeko ezaki to komi kozwa mwa ba appel kandenge zalaka batu bakomi ko benga otote ya Davina pourquoi akoti kolakisa zemi babomba kango ye akoya na nini na ndenge nini biso toza babantu aya kolakisa zemi mutu nyonso tu ayeba ke aza na zemi. Bon na boyaki nanga ko répondre bato ebele na ba appel kandenge zalaka bino moko boyebi yango na lobaki te makambo ya bongo ezalaka bien to sali mwa émission mutu na mutu apesi si gestion na ye na ndenge na ye ndenge toza boye eza na batu mosusu selon ba église na bango selon ba culture na bango selon ba coutume na bango en tout cas makambo nyonso bamonaka na bango ke na koki kosala batu mosusu pe place bauta makambo mosusu pe bayebi ke oyo na koki nanga kosala te ata iloko moko te. Donc batu mosusu bazalaka bongo siko yango na osenga na batu ndenge Davina apwa asalaki émission na ye asalaki mabe to asalaki mabe te wana mutuna nanga bandeko na ngai na kolinga botiela nga na ba commentaire en tout cas ekosunga mingi makasi. Mais de mon côté en tout cas bandeko kandenge na lobaka ezate ke Davina asalaki émission to asalaki vidéo kande to monaka ba vidéo na ba TikTok ake kuna alakisi zemi ke bomona naza na zemi te et yaki ko coïncider ke azaki invité na émission ya Ingrid yango esalaki keno Davina zemi batu nyonso bayeba yango. Et de l'autre côté pona bao bayebi Davina aza mwasi moko keno alingaka kutu te ba réseaux sociaux te
wana eza penza Davina yango bomona kata ti lelo azala kutu ata na chaîne ya YouTube te donc ba makambo penza ba réseaux sociaux que non ami lakisa batu ba mona en tout cas kuna penza azala kana ete bomona ata na ba TikTok na ye en tout cas biloko atiaka omona peut-être voyager qui atie moi biloko oh Davina lobaki oh akota ki interview oh akota ki émission en tout cas na makambo ya bongo okomona Davina te donc oyo esalaki kaki no esalaki nango émission tellement ba insistaki babanda obenga ye mingi abanda na ye koboya sikoyo aya ko décider alobi te il faut kana kende talaka mtu soki apesi yo invitation depuis abando pesa ozoboyaka esalaka pe bien te et d'une part azape star donc ba makambo susu azala na choix te il faut kaka asala bon Davina alakisaki na ezemi na ete mais eyaki ka coïncider na émission oyo yango esalaki keno mutu nyonso tu ayaki ko découvrir zemi na ye donc ekendaki mwa bongo bandeko nanga na communauté na biso to na culture na biso ya biso babantu normalement kande balobaka mwasi ya zemi il faut abatama mais elo mosusu bandeko nanga o il faut to yeba zemi ezongaka nango sima te zemi ekenda kaka liboso tolinga te zemi ekendaka nango kaka liboso. Et puis il y a aussi une chose du côté ya spiritualité. Il y a de ces personnes ceux qui aza mwana nzambe, la personne se dit que non, j'ai pris, je dois faire tout ce que les autres font parce que je sais que Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu va me protéger. Yango mona mutu mosusu aobanga na ete. La personne n'a pas peur. La personne se dit que non, j'ai un Dieu vivant. Quel que soit nini o ekoya e okuta nzambe nanga. Donc ezala mwa bongo. Batu mosusu pe ayebi vie na ye spirituel ke na sambela kananga ya malongati. Na famille na biso peut-être kindokeza nango ebele. Siko ifona mi batama. Yango bomona ta basi mosusu omona azu ata zemi ate pa na bango bayebaka te. Bakoya koyeba ka les jours akosala nini akobota. De batu bakoya ko découvrir que donc azaki na zemi abomelaki biso donc ye moko ezalaka mwa bongo bandeko nanga bon pona Davina ezateki ayaki na émission pona kolakisa te akendaki na ye interview kandenge ezalaka ba invitaki ye donc akendaki na ye kosala émission na ye pona batu mosusu bayebaka te peut-être bako tala que non ou peut-être zemi ya liboso te Davina oyo zemi ya liboso te bandeko nanga oyo ya misatu déjà Davina azalaka na bana mibale donc oyo nde akozala mwana ya misatu Davina azalaka légalement marié babala ye en tout cas et pas ya indien na ye pakistanais indien oui indien de muto bala ye mwasi ya mundele ye aboya na ye ba congolais ezate ki alinga ba congolais te mais destin na ye ezalaki nde epa ya mobali na ye oyo aza na ye donc mutu na mutu azala na destin na ye eza na batu mosusu abotama na ye mutu pembe mundele penza tomona mundele mais comme destin na ye ezalaki ki akobala na ye congolais akobala na ye ka congolais batu mosusu donc ekendaka bongo la vie c'est toujours comme ça ngana mona na yeba sister moko abalanaki na congolais yepe congolaise babalanaki babota mwana moko bandeko nanga libala ezalaki pas possible koswana soki mobala bandi kobeta mwasi bokondima teke batu o mibale balinganaki et pourtant mwasi bando sala mobala banzo sala plan financier en tout cas bazalaki bien mais comportement moko na ndako donc mwasi azalaki lisusu na kimia te na ndako libala jusqu'à ce que non la femme voyait que non c'était devenu trop dur donc la situation s'empirait du jour au jour alors la femme s'est décida de quitter le mariage la femme va divorcer va demander le divorce tango ko senga pe divorce ale mobali pe andimi ba yeko divorcer bandeko nanga mwasi yeko vanda abando zwa mibali ka ba congolais akozwa mobala congolais mais ebandeka ko simba te
jusqu'à ce kaye ko sambela lobi nzambe nazana posa otiela na nzela nanga mobali penza ya destin nanga. Bandeko nanga pas même 2 ans aye ko kutana na mobali moko mundele. Bandeko mobali wana pe azalaki pasteur dans la vie na ye mobimba mundele wana alinga te komona kafi wana congolaise mbala moko alinga ye alela ye pas possible alobi anga kayo nga na kobala kayo alobi naza na mwana alobi te mwana na yo na ko adopter jusqu'à ce que bino moko boyebi déjà na culture a mindele bango babalaka te ke biso ndeti na communauté na biso to coutume na biso nde to balaka omoni dot prédot ezalaka te nde mwasi expliquer mobali nyonso basalaka bandeko nde pe mobali aye kotinda mbongo bake pe babali mwasi na ye baye kosala mariage ti lelo la femme est totalement heureuse dans son mariage. Donc heureuse balobaka heureuse na kombo mwana ba chanja mwana azwa kombo ya papa na ya mundele babota na kobota bana lisusu mibale. Donc vie ezalaka nango bongo bandeko na ngai. Davina Apwa aza totalement heureuse dans son mariage. Mutu oyo azalaka heureuse dans son mariage bomona ngo bomona soki Davina oyo azaki ke mutu moko azana ba stress na ndako alibala na ye. En tout cas bandeko nanga tolinga ki to bando sentir yango mosusu ba kanda moko e aussi la te mosusu monika ba émission moko boye Davina zo sala e aussi mba nango te donc ba émission moko azaka na ba kanda mais komona boye Davina zalaka mwasi moko asekaka aza mwasi moko ti azondima boye kozwa zemi mosusu c'est que aza sur na mobali na ye et puis alingi ye et puis ayebi ke oyo penza nde mobali ya vinanga. Donc elle est totalement heureuse makasi. Pona bandeko mosusu ba oyo bayebaka te ke Davina azalaka na page na ye ya nini ya Facebook, azalaka na page na ye na kombo ya Davina toujours Apwa artiste. Donc bokoki kokende pe kuna bo s'abonner na page na ye et kosunga ye pe mingi makasi. Na compte pe na ye ya TikTok koma kaka Davina Apwa omona compte na ye kende kuna pe o follow ye o zala pe abonner na ye. En tout cas c'est aussi une façon ya ko soutenir Davina Apwa. Davina Apwa mwasi nzambe mwasi moko kitoko wapi asincarnaka penza kitoko makasi na ba rôle na ye. Davina Apwa nalobakango chaque jour ye aza penza international. Davina abanda makambo ba théâtre lelo te. Donc Davina bokoki ko comparer yete na batu o babanda théâtre lelo. Na ko mentionner ba kombo te mais bino moko déjà bo comprendre. Davina aza na ye mutu moko ya international azalaka na ye national te mais international. Elle peut jouer partout parce que aza mwasi moko asincarnaka. Bandeko nanga yango ya muke kaka nalingaki na sala partage na bino mais avant na silisa mwa émission na biso na kolinga na pesa bambote nanga na mwa quelque batu. Mutu aliboso ko pesa bambote eza ye moko Linda Bukulu ya balinda depuis Sénégal et pourquoi pas ye moko Pasi Kalonji ya bapasi depuis Lubumbashi. Wana na pesi bambote nanga na Julia Mananga depuis Angola et pourquoi pas Cécile Ntumba depuis quelque part wana na pesi bambote nanga na yemoko Louisa Niclette mwasi nzambe et pourquoi pas Noko Yabana David Divi. Donc na système ya bien makasi na pesi bambote nanga na yemoko Madame Kiyong depuis la Turquie mwasi moko kitoko wapi basi kitoko izalaka bongo. Donc na système moko kaka il y a bien makasi. Bandeko nanga tokomi na biso na suka penza ya partage na biso ya lelo. En tout cas botie la biso ba j'aime ba commentaire bosale la biso pe ba partage ça la partage ata na 3 personnes et kosunga pe mingi makasi. En tout cas la famille, je vous aime bien, je vous admire trop et je prie aussi pour vous plutôt, que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.